Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. N'oublie pas que je suis le seul producteur où habite 10 à 15 fois à Bruxelles. Yami Balé, ils allaient qui pour remercier sous maman Consiloyo, maman Louise, ouais, voilà. Nana mon été na audience, maintenant yambangate. Mais vraiment, on remercie parce que nous avons mis bien. On est bien depuis Canada d'abord. Tu as commis Awa. Vraiment un grand merci maman. Nous avons aussi une initiative. Bon, on a eu des conseils, mais ce que c'est peut mouvoir Henri, c'est peut ambassadeur, peut-être na ma cassure à maman oyo. Ingo zala iloko moko munene basala pour honorer molimo ya papa Wemba. Vraiment maman conseil vraiment un grand merci na ndenge aussi mi famille oyo. Pour famille, ils ont quand même temps à organiser ba funérailles à Papa Wemba. Vraiment un grand merci côté la délégation côté biso ba congolais ya ba diaspora ya pour toute saison à Flandre. Ngamo pe na Flandre, ben encore une fois maman, un grand merci. Ah papa pardon. Pardon vraiment. Oui, na beta ba conseiller. Papa Wemba et Koumani. Hein? Jules na Antoine Kofi Olomide, bazai loko la ceinture na pantalon. Bokota makambo wana te. Botika bango soki lelo Antoine Azolela grand frère naie, elle grand frère naie. Moi papa Wemba m'a confié un secret en disant que Bokilo petit nanga. Azukanga boyi moyen te ngabi me Bokilo me sande wante. Oui, tu me sens mais exagéré. Ce commentaire était Nyon surtout ezali ya kubongama malamu na soutien ya mama na biso Louise Nzanga au babengiye Conseil général d'Anvers. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Nabino nyonso balandi à 3 fois w.bomokoyamboka.com. Tomesa ko s'appelle Sabino mais lelo eza vraiment ko s'appelle Sabino te pourquoi touti kobungisa papa na biso Wemba oyazali vraiment numéro 00 ngana oloba ya rumba africaine. Bon na lombango beaucoup découvrir moto aza liboso nanga aza nani tant on a pesi bino déjà flash kombo na ye mais na kati ya émission de Bokoye basoka aza nani asala nani est-ce que yebi Wemba ngana bino to découvrir ensemble papa na biso Kokar Masakuba o batumtongo na lobi kombo bato mususu ba yebi déjà ba oyo wana vraiment ba yebi aza nani mbote papa ngana yebi kombo na lobi tant monsieur mo koza malamu mo pour se présenter ce que oza nani. Oui, quand on a comme on c'est Kokar Masakuba. Voilà. Kokar Masakuba asala kanini to azan nani na musique congolaise. Nazali producteur, éditeur, organisateur. Les lobiso to bengi yo to invité vraiment na plateau na biso et sengoma kasi koyamba yo na bomoko ya mboka parce que balobi binonde batu bo sala ba musicien na biso bazala oyo bango bazali. Est-ce que yeba ka papa Wemba? C'est un ami. Quand je dis c'est un ami, c'est un ami. Tu bien un combo Bokilo. On a mon tout côté na Mokilo a bien Bokilo. So il y a Bokilo à Bruxelles à Bingaï. So on a bien Bokilo à Yebi. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Quand je dis tout ça, on a code tout bien à Bokilo. Donc il y a un code nango. Papa, est-ce que l'amour c'est vraiment moi bah souvenir ni nos anango ya papa Wemba nenga utikoti kabisa? Non, au fait, souvenir et puis témoignage d'Aébélé. D'abord, mon cœur saigne. Parce que tant qu'on a une nouvelle wana, na kinandaku, les qui n'ont en Allemagne, à Bengingaï, comme on a José Sacré, à Bengingaï. Oh, il y a ce que yebi, na yebi ni José Nadana Pongi. Teme, papa Wemba Koufi. Avec quoi? Donc, une nouvelle oyelinga n'engena yoki nouvelle ya Pepe Calais. Ninge pelinga oyo mais oyo yote pa ya leki na moko oyo Pepe Calais utake pa ya Christian Sakweno mtabisa ngai kana tongo kaka na bisi petit katana na téléphone akati et puis on a rappelé abivi katana na benga yona akati ya bengi ngai magamini oto bisanga wana ono akendaki na festival moko na Côte d'Ivoire après akoi na
na piste et puis nouvelle ya kia parce que ça leki moko en Allemagne leki na ima motisa moko asa kuna do babenga ki Allemagne et le gola mobile na yedo ayibile ki nangai je sais que parce que ngana producteur na organisa wemba au moins 15 fois na Bruxelles. Quand je dis Bruxelles mais na organisa pays sous ata une fois na France na mboka Caen. Donc abika wana producteur na donc baza vraiment kuba makasi bengai babengi nga babisingai ngabi OK ça va. Après na kati na bengi Kinshasa na bengi Vieux Joski pour na Kinshasa mikolo na vérifié pas na yabisinga oui c'est confirmé. Bon, j'ai pleuré comme il faut pleurer, mais bon, ngai moko na ndako tout ça na regretter mbamako ba film nyonso ya kala. Yangana ye, to zakindenge nini, to zakubulage ndenge nini, tout ça nyonso ye na mabe msusu le kapé nyonso ye mbala moko bon. C'est pour ça que je dis que mon cœur saigne. C'est profond, bah landia 3 fois w.bomoko amboka boza ko kandenge papa za koloba. Ce qui n'a qu'à expliquer, eza bateau vraiment au bas vivre na papa Wemba. Eza bateau au bas yebi papa Wemba. Eza bateau au yo. Moi na kende mola imingi ezate mais papa. Oza ko se souvenir mon kolobo soit na papa Wemba. O eza ka incompréhension. Souvenir ni nos anao. Bolim bisanga c'est parce que la seka toujours même tout ça que disana ye ata même tout ça qui bisone mokolo wana na ko seka na seka toujours mais eza motema non eza ikali kamuka ya concert. Bon il fallait na bête orchestre moko c'était le jour où bino boyibi bango mingi toujours bon et donc mokolo tout ça qui concert au ya ba saper au Canal Plus et mon climat monango alors il fallait orchestre moko pro musique et banda. Alors babanda qui retard le kola ba tuzangina ba émission balanda ki biso mutuna caméra na ye pour ba faire reportage. Alors asepela kité ta sepela nga matsamonga ba matsimongo ngai me bokilo ozo ba boy po nini amelem so segomba opita bongo te yango wana. Alors le kola nga ngate ba lekanga misapina azaki trifale bi non eza yango te na kangi porte hotel na ye na bimi na ye tango ayi moko piatini batune ba renseigner orchestre wana babi no via parce que bango bambongo na bango caché na bango et puis na ba ticket ya entourage na bango po bakota et par là na kaka en plein concert avec concert banda abisinga ibokilo limbisanga pardon parce que na kanisa ki po awe zaka soko pesi mbongo te moya abanda izate yango wana bon à part yango ko sona comme tel non hein bon to za mibalite to za na ba ko ndenge moko te. Et puis mon comme ça na saki concert na yenga na che image na ye na che roi abakete point na che roi na puis c'est bokilo na che ko che roi na ficha et ko che roi parce que oza roi un jour ko sanga ko oza roi le roi de bengue roi de la sap roi de la rumba congolaise bilo ndenge wana bon moi je voyais plus loin c'est pour ça que ndenge wana bon to ditaki muke tout ça mais ko ça comme tel boyete ko yangote mais ko seka mingi oui papa ko seka belé. Vraiment, Soki, Tobengaki, papa, roi, Boyoki, Sikani, ni kombo ya roi, et Bimaki, Mouta Pesa kombo wana ye, Toza komona, Oboza komona na ba téléphone na bino, Boza komona tango mosusu, na ba ordinateur, ba laptop na bino, na ba télévision na bino, ye yo papa na biso, Kokar Masakuba, Bolimbi sanga tango mosusu, nangaki kobeta monoko, mais vraiment Masakuba. Oh, les ambiances à plateau na biso, papa, motuna mosusu eli biso. Concert nini oyo beta papa Wemba to production nini yo sana papa Wemba oyo o gagna ebele to oyo biso oyo gagna na oyo o regrettaka pourquoi na salaka. Non en fait moi quand j'ai choisi un groupe ou une star na zawariske ngamoko et koya et na gagné na dimon parce que ngana pona ki yango. Bon, mais effectivement, oui, concernant M. Zagalem, son montant, mon montant à la télévision, parce que par pudeur, je ne peux pas dire ça. Mais quand concernant Mokouga, qui mingité, concernant la qui avant 15 jours avant le concert, il y a Kofi. On a deux projets, enfin, deux programmes. Samedi, Mokouga, qui est Zaki Bosso, il y a qui concert à Papa Wemba, ou il y a Kofi Olomide.
Bon, taka batongo ndenge bazalaki. Maintenant, ça binongo soki bokutwanga mutuna wana relation ni bazalaki bango na kofi hein parce que pour boyo kapé yango. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent n'importe quoi alors ça bien yango. Alors concert on tango betaki vraiment itambolaki bien té. Mais na récupérer mon ngai. Il pas fait cacher naï. Mais itambolaki bien té. Bon, concert oyo oganaki mingi. Bon quand c'était que concert on a oyo ya ba saper. Il y a Canal Plus. Ah non. Et ça moqué. Mais concernant on a bête ça qui est anniversaire naïe. Oui, ça qui est anniversaire. Toujours la Madeleine, hein. Parce que c'est la salle mythique, hein. La bête ça qu'on a gaga. Concert où il y a qui est anniversaire naïe. Et c'est là où j'ai vraiment beaucoup. Non, non. Donc j'ai cartonné, mais il m'a cassé là. Aïe Bokilo, je suis content de toi. Content de moi comment? Non, parce que les lois, na organisation, na musicien, na logement, les logements, il y a concert, il y a des mususu, il y a des mususu, ambiance des mususu, salle au ambiance des mususu, vraiment on a évité. Et puis concert si bien. Il m'a même invité à un restaurant, à Bruxelles, à Fabasonga. Ah, Bokilo, on a caché na bête, on a Bokilo n'angate. Bon, on a invité ma bête ali. Gabi voilà. Bon, après, il y a un concert, il y a Canal Plus, voilà, il y a un ouais. Mbala Liboso, Bozana Papa Wemba na poto ezalaka quand? Papa Wemba, au fait, naïbi na kisa ça comme ça. Mais naïbi na poto awa par les canals il y a copine ya kala Saki Sharufa. Saki Sharufa azalaki kofanda sika moko na mosinanga kala Malubomboka. Et puis tu ibanaki tout ça et puis peut-être non wana producteur. Le coup, on a l'habitude de communiquer la kisate, l'homme côté, c'est la caca tout ça. Alors, jour vraiment, il y a un peu de solo là, parce qu'il y a des poussins, à sa patte, à sa patte. Quand je joue il y a poussana, à d'autres, on a missionné qui c'est ça. Par comme un aéroport, on a bossé à comboter les jokons pas. Ce qui n'est la frontière, on a qui mimbi la landi, donc c'est désordre. Oh, on a taboué, on a donc débordé. Tout ça, il n'y a pas de police, on dit. On est en banini. Ah, papa, pardon. Pardon, vraiment. Oui, la bête, ça va considérer belé, naïda et belé, na sama belé. Bien sûr, je sais pas, j'ai pas une tête de linotte, mais en tout cas, l'imisangaï. Mais, alors, on a fait une bille tika. Mais pourquoi? Tant qu'on a bande rouge. Tika yo. Mais au tika poani, on a bien la tika yo. Olingi tezela na kena kabina bengi kana seku na bengi o tata watro ba yokaye pona tika o tika mo parce que bazo kini kisasa lika munini basai nini no atra mukandate pour viser silaki feba kanga bango bakende prison na bio ko tika bango bako oleka ta porte ka ko yawo yo yoka mtindo wa pesa mo konsina yo alors tango ba mission so ba koti ye beaucoup la taki na ye akina no plan tata wa koti pa atikali sagia ifi kasi ye wana te au karma sakuba kasi basala kana nani boyete ambon abenga les cartes comme la café moko boke par na départ wana kaka to mo solola alobi na sepel na yo abi wana abenga komba bokilo bi milonte abenga bokul ndingo moninga mais nabi anaki osala ka producteur est-ce que ngabi nono ta ko zonga to solola donc koyeba na nyo wana mais to ko ba su bien tango na beta concert pourquoi ngai akina batu bato beta ba concert mais so ba beta concert bakimi na mbongo pour la na trop speed whisky ngai abi est-ce que ya ko kima est-ce que non na beta concert na ye concert esili to tangi ba billet to teki ona etikali mbongo esali pas caché no combien x montant na pesi x montant na caché y montant etikali yanga na zui. Une fois, deux fois, Albino, c'est un grand producteur. Na bando sala va concernant kana yekaka. Et pas mal suko to yebani bien. Muke soka yi Bruxelles soka yi na ri de nouvelles et pas azalaki aso et pas to ba bien combat beaucoup le maki ngwana. Donc ba mingi to banaki ngwana to komaki lokola
kulutu na leki parce que aza amo kolo na ngai donc grand frère donc il pas comment que ma kulutu na leki donc on se donne même des secrets même tant que ba problème na ba mission mususu si tu veux je peux le dire en même temps ba zalaki ba problème na Kofi donc il y a sérieux très sérieux et c'est à moi qu'il a fait appel na kindaki na Paris na fandi na solo na ye na Kofi et il m'a parlé aussi ba relation ye na Kofi ndenge bazali na ndenge ba maintenant tout ça parce qu'il savait que c'est moi qui n'a pas secret wana n'a pas arrangé ma très bien puis ma camongo peut et c'est là qui très bien ba ko très bien donc promettre na côté donc vraiment tu m'as dit mingi à partir de concept et comportement vis-à-vis na ye et puis il peut comportement vis-à-vis na ngai et à partir de va deux concerts wana et comment qu'ils sont a besoin na dit bokilo na na betsa yo tête date boy aka ndenge moni bon na ko photo ok tukutana na gare du nord tukutana na château rouge après une photo na c'est maquette na ngata ko maquette yemoko abi bokilo côté wana yote ko côté wana yo te na confiance pour afficher ça la kaka ba idée pe saka na affiche on a ezakavement faut mutoya kaka donc somo to comment vraiment bandeko dernièrement na solak na ye il y a 2 mois 2-3 mois na kina musala et pas na sala carte na ba West Africain belé allo balobi mais yo za producteur pareil qu'est-ce que tu fais ici na boulot na bien na boulot il y a pas de sommetier oh non mais parce que est-ce que Yubi Kofi na Yubi elle a le téléphone Atali est-ce que Papa Wemba ah lui c'est le sommet Papa Wemba oh là là Papa Wemba mais tu veux que je l'appelle ok voilà kana musala na pause na bengi allô Bokilo oh Bokilo mon bel il y a pas séminaire c'est comme ça qu'il plaque avec moi mon bel il y a pas séminaire abim comment vous avez na busala Bokilo mais mutumongo aliawa West Africa nga pe sombote habité que andimite que ngana da producteur na yo tu vois je dis ça parce que pour West Africa na iba habité nga da producteur na yo au moins on a betsa ka yo ba conseiller na da patron na yo mais aibi ngote yo moko ça y azimut allô yes allô c'est vous Papa Wemba ah Koumani c'est vous oh là 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 moi je suis West Africain je suis guinéen oh Papa Wemba je suis content après c'est moninga na après azongi singai ai Bokilo batani wana ngalo bi batuna sala kabango ok dernière fois na sala na yango wana et ya suka na kindaki Paris kutama kama ngai ba kacher beau-frère nanga moko moni mbaki bazalaki na mabis bato taille na hôpital babi qui attend à l'hôpital là comme il faisait tard moi on était à l'hôpital les a quitté sinon de la mona qui est souka na hôpital moi je savais qu'il y a dans l'hôpital à Paris et bien c'est quoi ça la convalescence bon nayo qui festival kuna bon ça m'a fait étonner comme on a na souka ya émission na biso mais na yoki uti kolobali kambo ya problème oyo Papa Wemba wazaki na yango na Kofi siko Papa Wemba zate bato balobi ete batikala ekobongisa te olobanine pona Kofi mon frère totika to sambela ninga to fonda boye batebele matanga zalia bate so longo na kena matanga à Bruxelles pona kutana kuna ba politique msubaza kuna faut être toujours bien Papa Wemba et Koumani hein Jules na Antoine Kofi Olomide bazai loko la ceinture na pantalon bokota makambo wana te botika bango soki lelo Antoine azolela grand frère naie elle grand frère naie moi Papa Wemba m'a confié un secret en disant que Bokilo petit wana petit nanga azukanga boye moyen te ngabi me Bokilo mesana wante oui to mesana mais exagéré to sa réunion lobby awa pona banyoso na sa lata ngai to zagola na biso lemsina itoko kalsona yana kalsona ngai lemsina zi kalsona lati na lati to sengle na ye donc to zalaki mutu moko donc wana zala kola mwana ngai na impossible o ka Kofi le bébé ndenge moko 2 minutes après Kofi aboki flèche ah vie mutu na masakuba mutu no wana ndenge wana kaka après mona donc bazalaki ndenge wana oza ko confirmer que Kofi Benaza provocateur non Kofi ne provoque pas Wemba non Wemba non plus ne provoque pas Kofi
ba mesana ndenge wana kama bilo ndenge wana akei azongi c'est normal mais d'abord la preuve en est que Kofi Mutale bossa les gars na ba mission je crois Kofi akena na Abidjan pendant quoi pas imba Kofi est là. Tu vois, Kofi est là. Alors, pardon, s'il te plaît. Donc, vraiment, il y a une futilité. On a beau que Kofi n'a pas de casse, mais le cadre de musique qui peut être en Dengwana. Il faut que yo le bangai. Ok, hein? C'est que Ngai Lobby n'a pas 3 heures. Nathalie émission mon bande basali na kin balobi mon colon corps ya papa wemba eza kolongwa na Abidjan pour ya na Kinshasa balobi yango pe le même jour au Kofi abandai kozwa avion pour abima na Congo kende ceux qui voyage na ye d'affaire qui signé ba contrat ka juste na dina ba na Afrique kuna bato ba moni yango eza normalité yo lo bani pour ne lo quoi na moni le Congo na libanaté je peux pas le confirmer. Mais d'abord, au départ, déjà, il y a faux, montage. Deuxièmement, miliciens, on a mon équipe bossé sur la télévision. Tant que papa il va Kofi, va commenter un milicien, l'unique, Kofi le midi. On le prend papa il va. Après, c'est vinaille. À l'obi phrase, il y a une pose à l'occasion de la lingala, qui te perd vraiment un monument, un grand monument. À toi, lingala, tu évites de te remplacer. À l'obouti Kakuba, Mandekobo, tous les la Wimbatin. Tout le bateau que son homme repose en paix. Après ma bien que ce qui a la wana. Pourquoi je dis la wana? Je me souviens encore un témoignage. Quand conseiller kaka va s'appeler Rona kaka, maman bana Amazon aïe pour acheter tout là qui confie nani pardon wemba ko bana moi mususu a tombo grave abi singa bokilo moi ça ya donc mon boulot moi était ce qui na bokilo ça la calme. Il n'était pas à l'aise. Parce que Maba n'a rien à concert. Ouais, concert à faire mon boulot. Il fallait na bonde la makasi. Hein? Amazon na bonde la makasi na kangaye calme. Tango bakutana ki na ya solo na bon OK salam sana yo. Peut-être concert no ya bokilo malamu. Ani premier de la tête. En ce moment-là, comment qui vraiment à l'aise. Donc mal à l'aise. Peut-être il est sensible comme moi aussi. Tu vois des choses comme ça. Bon, tout cahier à reposer un peu vraiment. Ce que j'ai sorti lingi wemba. Parce que mon père a témoigné na ndenge na ye. Moi j'ai fait ce témoignage. Mais je te confirme qu'on était bien. Il y a beaucoup de choses qui m'ont confié que je ne peux pas dire ça ici à la télévision. Que mon s'est reposé un peu. Mais mon sa commentaire na niveau artistique, niveau de musique, vraiment il était réglo. Donc même un concert, un concert à Caen, à Yéchi na Caen. Quand ils ont musique en France. Tu comprends? Donc, il y a un premier côté. Et puis, il y a un capé, à Kenda et les Kabiens. N'oublie pas que je suis le seul producteur où a 10 à 15 fois à Bruxelles. Donc, na beti mingi. Le concert de Betsakawana, il y a la complicité entre stars et producteurs. Bah, yo kana kandenge ba sala ndenge ndenge. Ngome bébé le kana ba concert wana. Que bien ba public ba ngote. Mais tout kana bien, j'étais bien avec lui, il y a pas de problème vraiment. Lelo toji ba coup de fil to ebité sokeza solo, balobi papa ya Kofi Olomide à Kofi. Na oti kozwa sangoana, je pense il y a 2 heures du temps passé. Koyoka sango et sali ndenge. Pardon de konanga je retourne à la question mais na retourne question. Vous voulez signer quoi maintenant? Non. Abi pas signer et sali yo koyoka ke papa na Kofi Olomide akufa toyebi vraiment te pour na yo ki on ba benga na voiture quand toza na profiter ko ba yango vite parce que toza na télévision en direct na bandai ko conduire pour na ndenge ma activité za lelo pour na papa wemba fa moka benga pour azwani abike ba bengi bango babi papa na Kofi Olomide akufi et ça la nga passe yango na lobi ngabi fallait toza kolela déjà papa wemba to ko la susu koko na biso. Yango nabi koyoka sango sokeza ya solo esali ndenge. Papa, quand tu es toujours mort d'homme et ça va toujours passer mingi. D'autant plus que c'est le papa d'un ami, le papa de ma star à moi que j'ai fait jouer aussi. Il est plus 16 fois et bon on tatana yakufi. Vous savez mon frère perdre un papa hein ou une maman
et ça passe parce que je sais de quoi je parle. Alors ceux qui ont vraiment confirmé, je présente d'abord mes condoléances à Koffi Olomide, ceux qui sont solo. Mais Mobutu na kala le bagi na meeting mo boye radio trottoir hein. Les solo. Donc na cadre wana vraiment ça fait et ça la sous-passe. Ce que nous comment ce sont et ça la sous-passe. Donc je ne sais pas comment dire, je suis bouleversé. Ça se confirme. Merci beaucoup. Tokomi na suka vraiment ya émission na biso bouti kolanda nengeni ni makambo. Papa uti ko répondre na mituna na biso. O boza ko mwana mo pandita mususu bomundi asimbi micro te bomundi pe keta mususu alobite aza moko ya famille bo moko ya mboka. Donc bango nde batu ba organiser journée ya lelo o nesika o tozali ba ndeko no soto kutana awa pona koya ko kolela papa na biso Wemba nalingaki aza lobata liloba moko avant tokozonga na topesa papa liloba ya suka tolingaki topesa mo liloba moko aloba par rapport ya journée o nini bango babongisi papa Mbote pe o se présenter. Merci mingi na koyoka pe na kolanda ngai nazali moko ya famille bomoko ya mboka nali conseiller nazali délégué ya kati ya Ngomba pona mokola lelo na yebite esengeli batu baya bamona pona kolakisa bolingo na ndenge vie na biso kokara utoloba awa ezali kambwa mawa ezali eloko moko tokocha so commentaire te nyon surtout ezali ya kubongama malamu na soutien ya mama na biso Louise Nzanga o babengiye consul général d'Anvers. Merci beaucoup maman Louise Nzanga Bambote Angoyo papa Nabiso Keita Auti ko Pesayo. Merci beaucoup pour nous soutenir famille bomoko ya mboka pe communauté congolaise nyonso na moté malamu oyo moté monene pe malamu oyo zali na yango nzamba pambola o mingi mama papa okoki kozala na liloba moko tomi bale ya suka olinga okako bakisa par rapport ya o lobi donc mususu ozaki ne loko moko ya koloba ngana tuna ki motuna te soko koki koloba yango. Voilà, d'abord j'ai voulu terminer pour présenter mes condoléances à la famille à Papa Wemba. J'appelle toujours Bokilo, donc vraiment on continue à Bokilo, Tina Suka, à Bokilo Amazon. Vraiment, d'abord, les éditions sans frontières et à mon nom personnel, nous vous présentons toutes nos condoléances. Maman Zala, courage pour les gens surtout. Et que l'âme de Papa Wemba repose en paix. Yami Balé, ils allaient pour nous remercier sur maman Consil Oyo, maman Louise, ouais, voilà. Nana mon international audience, maintenant Yambangate, mais vraiment on a remercié parce que nous Camille Bassangone bien. Bassangone bien depuis Canada d'abord, tu as commis Awa. Vraiment un grand merci maman. Nandengo aussi initiative wana. Bon, la yebi oza Consil mais ce que ils allaient peut move Henri azalaki pe ambassadeur na biso azalaki pe wa peut-être na makasi ya mama oyo ingozala eloko moko ya munene basala po ba honorer molimo ya Papa Wemba. Vraiment maman Consil vraiment un grand merci na ndenge osimbi famille oyo pour famille ils ont quand même temps ya organiser ba funérailles ya Papa Wemba. Vraiment un grand merci kotika délégation na biso kotika biso ba congolais ya ba diaspora ya potete saison ba ta Flandre ngamo ko penza ka Flandre ben encore une fois maman un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. To komi vraiment na suka ya émission na biso nzamba pambola bino nyonso o bolandi biso mais à suivre pour na reste ya programme muso etikali. Merci beaucoup. Mwambo teza kite tango mususu mwa bandeko mususu ko na mwambo tete oto benga na niso mabanga. Oyebi Bokilo yimo na kala dala ki soki asali diske aboto kuchanga binga Bokilo na bosana ki umseko yawana ngape na kubusana ngai mabanga comme tel quoi na tango mawa tupesa na mabanga ezaka ba parfum. Oui, donc parfait na kopesa ngai. Au contraire ngai mabanga na kopesa ngai na kosenga na ba musicien nyonso bozala bo moko. Soki bo kundi moninga na bino, vie na bino, papa na bino, master na bino, petit na bino, soki bo kundi etanga bo kosala fête, bo lo ba bino parce que il est retourné en poussière. Mais tant que corps na izana likolo, les loto qui il paraît ezali na cinquantenaire
lobi bakutia yango na sur lundi na palais du peuple. Mardi comme na couloir na yewana ya matonge wana et puis mercredi bakundi. Alors pero nous toyo bozala bomoko. Tous les musiciens même ceux qui problème ezalaki. Antoine Ozokangaye. Les gens peuvent parler, tu t'en fous. Souviens-toi Kofi tant que tu allais na radio na émission qu'on a radio Cadence. Quand les gens parlaient, c'est normal. Okozana ba supporter musu balinga na bango vita musu balinga bango imana c'est normal o balinga nga balinga welingi wenge balingi to papa wimba c'est normal bozangai voilà il ba ki wana na kala wana bomba li loba wana. Donc vraiment les gens peuvent parler comme on dit en français, le chien aboie, la caravane passe. Sala matanga ya viena yo moko yo mesana boko ensemble o yo moko yibi kombo olomide e uta wapi soit sincère yo mo yibi sabango yo sabango te yo mo yibi sabango olomide kombo ne uta wapi allo comme ça mutu wana bozala bien. Donc mabanga comme tena pesa kana ba musicien na ba organisateur que finira na ile kamalamu. Voilà, merci Ming. Merci Ming, à suivre. Boboko ya boka. Boboko ya boka. 3W.